spirituellement. Comment? Nakokumba kaba biloko belé te, mais nakozalaka simplicité. Na mokanda oyo ya beatitude yango tozali kolobela. Comment mutakoki kozala simple ya kotika ba charge ya ndenge na ndenge tout autour na vie na yo. Mais question tozali nayo. Et bon richesse oyo mbongo penza. Où est le problème mutaki na kozala riche matériellement parce que auto levé spirituellement. Oyo ezali koya ndeko na ngai. Toni toloba siko comment esengo ezali na ba oyo bazali nini? Riche spirituellement soute siko mais physiquement mais balobi na bango ke bato wana bakomona nzambe te bakozala na problème parce que ils ont aussi des richesses quoi matérielles. Oyo touti koloba richesse to pauvreté spirituelle. Mais sikoyo richesse ya matériel quel impact eza na yango na vie na biso ya biso bamindimi face à face na société to na communauté parce que des libertés ezali kolobela awa ndeko na ngai mpona bato oyo baza kotiango kate eza rele entre mutu na nzambe te ni mutu na moninga na ye mutu mama ani amoni tozala likambo mosusu na banda tozali kobenda repo mosusu mpo tokende kolobela makambo etali balance entre bato oyo bamoni riche physiquement na impact nango na kati ya nini ya kotambola mpo bamona nini lola n'est-ce pas oza na likambo likambo eza te tanto ozonga ok nzambe apambola tata oyo ozala repo na biso sikoyo na banza tokomi na point ya kolobela kocompare un peu bato bamoni bazalaki pauvre spirituellement mais nzambe apromete bango bakomona nini lola et puis na baoyo bamoni te bazalaki riche spirituellement baza na difficulté po bakoma na nini na lola mama ani okoki kopesanga un peu badifficulté ezali na bible to na société na biso ya bato oyo to bagroupe to bacommunauté moni te ezalaki riche mais côté spirituel eza na difficulté likolo ba richesse baza nango to bazalaki nango ya neti soki totali na émission na biso oyo cette église oyo tolobaki wana église ya Laodicée kuna bazalaki bariche bazalaki na nyonso mais côté spirituel donc eza bazalaki na ya kobunga mpona nini bazalaki na nyonso bazalaki na mbongo bazalaki na badongo bazalaki bariche donc bamonaki bazangaki eloko moko te oyo nyonso nzambe apesaka bazalaki nango yango nzambe abengaki église wana donc bazolekisa ntango na bango ya pamba bokonzi ya lola bakomona yango te mpona batiaki motema na bango ezalaki mingi na richesse oyo bazalaki nango bozwi ya mokili ekomaki distraction na molimo yes de mama ya likambo yango wana oza komona ete béatitude oyo ezali kolobela pauvreté spirituelle pauvreté na richesse oyo ya matériel eza kaka kopesa poids mingi na niveau ya molimo ya yo mutu so ekomi na distraction mingi ya babiloko ya mokili okomi riche spirituellement parce que okomi na mikumba ya trop okomi na baokipa ntango otanga bible ezali te parce que il faut ke na bafere taya kosambela ezali te parce que faut ke nini kolukaluka ko waya kolukaluka na misala biloko oyo ezali kobenda eke distraction ezali komona ya trop tokomi riche spirituellement et soki tokomi riche spirituellement de di béatitude eke na l'inverse tokomi na difficulté mais po toka koattache mpe support ya makambo oyo bible ezali kolobela na mikanda ya béatitude oyo concernant ba richesse na bapauvreté mamani ese oyi koede ngai mpe koyeba baka nini oyo emoni na bato bazalaki riche te na biloko ya mokili bongo basali très bien na vie na bango ya molimo mpe tomoni ete basali nzela ya lola sans difficulté bakomi na lola to nzambe ayambi bango na bokonzi na ye bo oyo na bible nayebi neti jésus christ ya
Non, quand vous avez appuyé comment Jésus-Christ a mon ami pauvre. Jésus-Christ azalaki pauvre po azalaki na ndako te. Basalaki mosala na ye mpe ndenge esengelaki malamu. Bon, et puis soki na tolonge na Jésus-Christ anazwi Joseph mpe azalaki riche mais riche oyo eza ke nde ya kozwa kaka neti kolia na ye daily bread. Ngo bake Joseph na Égypte. Parce que Joseph aza ebele na Bible. Mwana Jacob. Donc Yohana azobela. Joseph azalaki bon, azalaki anyway, azalaki riche mais riche oyo eza te ke oyo aza na babiloko ebele donc azalaki kaka oyo eza ke aza na kolia na ye, tomonaki ye donc atomonaki ete azala neti aza na babiloko ebele mais azalaki gouverneur ya mboka wana na mboka na ye kuna mais azalaki riche mpenza oyo vice-ministre. Après Pharaon c'était lui. Mais toyoki te kaza na magasin asalisaki babiloko ya koyibaka baprojet ya bagraine, n'est-ce pas, oyo ya 7 vache bato bayebi histoire ya vie ya Joseph. Ntango mpe bandeko ne bayaki toyoki te kazwi bandeko ne atie bango quelque part wana ke ale mabele ekomi ya ye babiloko koabuse pouvoir komona yango te po akoma riche asali yango te. Merci mama alinaka oyo lisusu opesinga na Moïse lisusu donc azalaki na greedy te quoi. Et puis Josué lisusu Moïse pourquoi nyata ba place wana parce que Moïse bapesaki projet tabernacle akomolaki bawolo bapalata bamabaya mais toyoki te ke parce que bozwi nyonso ye la mesa ya tabernacle ke mbongo ngo ekomi ye nayebi te mama alisoki na momenti makama tabernacle oyo ke ba église na biso lelo ke mbongo yaki wana na église wana bongo pasteur ekomaki ya ye ekomi ya ye ya famille na ye babourse yaki wana bango ekomi ya bango opesa bango mbongo biezwa mbongo oyo pesa bana bazongola klasi ubie basomba bakaye nyonso wana ekende na famille na ye pesa baeglise bacommerce mbongo wana nyonso bakomaka kobeta tioko ekomi ya bafamille na bango. Mais wana Moïse tomoni yango ete bacontribution nyonso eya na tabernacle atikali kokoma riche te po aprofite na vie na ye. Nani yango sumama ani okoki kokontinue kopesa biso exemple oyo ezali ke bato bamoni apparemment riche mais spirituellement bazalaki nango pauvre bamikitsai na bango bawelaki biloko ya mokili te. Joshua lisusu après liwa ya Moïse boye mutu baponaki ye atikala azwa en charge ya bana Israel. Bon ye pe kutu asengaki kutu bapesa ye mwa village moko ya moke donc azalaki ne mpenza neti bato kowelawela azalaki na biloko wana te donc ye lisusu namoni mpenza azala na biloko wana te. Soki tunaloboye na Joshua na kokozwa lisusu Saint Paul Saint Paul lisusu ye kutu azalaki docteur donc azali kutu kosenga bazobina botindanga epuis ayebisaki bango ke oyo nazwi eleki mingi botinda lisusu te na bango nyonso kaka nayebi soki yo kokobakisa mpe kozalaki. Bon, merci mingi baka aussi kopesa ekoki nango deja po toyeba kobalanse ete bato ebele basimbaki baposition ya responsabilité ya kodirige ubie ya kopesamela biloko etangi bamateriel oyo bato bakoki kobenga ete bazali bariche mais totikali komona te bakoka kosala abi nango to baprofite nango ke bakomi to babongi to bana bango babongi po bango bakoka kosala bamisala ya minene oyo etelemi ete abimonani mutu ya nini ya riche. Ça ce sont des biloko tozali kokontinue kosupporter béatitude oyo ezali koloba ete esengo ezali na bango bazali pauvre en esprit parce que batikaki esprit oyo ezala nini propre batikaki bakumbaki mikumba ya pamba ya bato ya bavie ya bato te yango wana bato toza komoni bamoni nzambe baluka oyo ozo ezala luka c'est un médecin historien bien réputé na carrière na ye na région na ye azali kosala vie très bien po bakonzi baza kosupporter mpe bamission na ye. Mais ntango bali kosambela babiloko nyonso bapréféré kotika biloko ya mokili barichesse ya mokili mpo agarde esprit na ye pauvre po ete azala mikumba ya pamba te oza kocomprendre bazakayo oyo utaki kopesanga ka azalaki na mbongo mingi mais apréféré kozwa mbongo azongisi na nini na peuple mpo na esprit na ekoma nini pauvre mpo nzambe ye moko akomisa riche mpo atombola ye nde babiloko ezali kosalema. Me mama ani soki tolobi makambo ya bato oyo bato monaki swati bazalaki na mbongo me bakitisi na niveau ya pauvreté spirituelle na niveau mpe ya pauvreté physique mpe parce que eza kokende mpe presque nzela moko banani yango sikoyo toloki kopesa ka bazali ke
bakendaki na côté opposé kowelela mbongo kowelela bozwi et puis na suka bakomi riche spirituellement pe et puis nzela na bongo ya lola ekokatana parce que kobosa nzoi kolobete sengo ezali na bango bazali pauvre spirituellement po bakomona nani nzambe banani yango bakendaki riche spirituellement et puis ekumi bango na kokoso na nzela ya lola. Bon, soki na koko mesuma frère minyamio obama minyamedie obama minyamesha ripa kumeni masache mesuma frère minyamio kwa minyakwa kudesi tie